Merci Kabouya, merci Nabino Balandia aussi du Congo, merci Nabino Nyonso Oyoboye. Vous allez comme la biso, vous allez couper sa biso encouragement par rapport à la détermination et à l'it au Tebisabino le 28 Oyoboye, sommet à francophonie et Zali Kobanda. Alors, biso, pe bakongomani, je crois que vous avez nazo tambola, nazo sensibiliser ba jeune. Lelo Oyoboye, nde nazo loba a to senga ki bande ko ba congolais. Va soutenir biso na ba banderole, na ba calicot pour te faire passer message et puis te mobiliser ba jeune. Mais si vous avez nous appuyé à mon côté, ma maman Mireille Landou, merci. Ma maman Célestine, ma maman Jolie, tout ça a continué quelque chose. Pour ça, les mandingues bolobaki pour notre activité, on a tout mobiliser les jeunes, tout faire quoi tendre mon abisso par rapport. Il y a un massacre, il y a une tuerie. Il y a biloko zolekana ibanda mboka na biso ba mère doublé ba maman na biso ya moto mujali bozai belé na États-Unis d'Amérique bana na bino bazana besoin de soutenir bango pour une activité à le 28. Trop c'est trop. Trop c'est trop mboka obo, trop c'est trop na lobi yango, trop c'est trop. Parce que du jamais vu to on dit ma humiliation ya modèle ya boye. Ce qui est long à koloba plus makambo francophonie parce que boyebi nazali na kanda makasi lelo na Congo biso nyonso toyebi makambo eza koleka tomonaki na Afrique du na nini na Brésil ba Brésilais bazo souffrir lelo dollar ekomi na 27 000 francs congolais lipezu coronavirus lipezu sida insécurité koboma batu ba enlèvement. Mais gouvernement ya Félix Tshisekedi babimisi mbongo pona makambu oyo boye toko gagner na biso eloko moko te. Yango wana nazoloba awa parce que soki bomoni ke biso ba congolais to sa makasi kaka na koloba loba mais tant to so ba kena bo soutenir biso to bimisa mukolo na ba jeune belé to za la lomoto na balabala. Félix amona ke non peuple congolais asa d'accord te na politique o bango baza kosala. Moi je ne peux pas accepter qu'on croire même que non, lelo Oebwe, Algérie, na Maroc, baza na guerre froide, ou bien na Tunisie, et que va organiser activité dans la Tunisie, puis baye. Bolimbis. Ce qui Félix Alinga Kimbo Kanabiso. Sommet Oebwe, Linga qui sale maté. Sommet Oebwe, ça sale maté pour la nini. Pour balingi ba défier biso ba Congolais. Kagame a déclaré lobby. Que azolanda ba FDLR na kati ya Congo. Gouvernement Congo ba tirel ko répondre té. Armée comment na okaka ba déclaration, FARDC c'est ba déclaration. Tout moni awa boy monde ate se mobiliser ba se liguer contre la Russie. Pour la Russie ça ko agresser Ukraine. Mais Rwanda ça ko agresser biso tango nyonso. Mais Rwanda a aussi ko agresser biso pendant quelques jours ya sommet à francophonie. Mais besoin de ma délégation à Rwanda pe eya. Yango nazo bengisa congolais tout. Le 28. To banda marche na Koido. Tina tata Raphaël bisika bato ya nini ona bazali. Bato ya francophonie. Déjà to komi ba mikanda to kotisi na ambassade. To kenaki na ambassade ya Russie, to kosi mikanda. To kosa pe ba mikanda na ba organisme nyonso a droit de l'homme. Parce que eza kosalema na Congo ezali génocide. Ba Congolais bazo kufa sous les impuissants. Ya ba autorité na biso. Yango wana bande ko na ngai bozo mona ezo sala nga passe. Makambo biso tozo réveiller peuple, tozo sensibiliser na ba etando ki tozo loba. Ba Congolais bazo kipate. Bazo kipe yango te bazo trouver ka makambo normal. Bapaya baye na mboka maizalité mais tout ça na fleuve Congo yango wana bozo mona biso lokola to lingi Congo biso babundeli ya mboka ba congolais a solo to lobi faut to talema to talisa na monde entier to dénoncer
complicité à Félix Tshisekedi na Kagame oyo boye baza nango na kati ya mbuka na biso balobi bako déployer ba militaire bako déployer ba policier bako déployer ba garde républicaine basengi même renfort ya ba police ya Rwanda pour na ko sécuriser sommet ya francophonie. Vous imaginez qui peut faire ça sur Tshisekedi? Banzela batongite basi tu wana tout eza malamu te ya monga nazomi tu na réellement na makambu oyo ezolekana oyo toki koloba ke ba politiciens congolais baza na bango juste ba étiquette na munoko bazolisa biso toko gagner et tokoteka image ya moko bazoboma batu na bino yango nde bolobi ke no boko gagner. Félix toyebisi ye batu oyo balingi biso te. Comment est-il possible Rwanda zali pays anglophone mais bino pays francophone bondimi bozala géré par un pays anglophone. Tout ça pourquoi? Parce que zali sans ya colonisation au ba français baza ko imposer biso ti lelo oyo boy. Bon quand moi les 28 on a toko bima 10 personnes 20 personnes ils a faute na biso te. Ils a faute ya peuple azana inconscience qui no alingi kaka masanga alingi ambiance. Le col babi eza G distraction yango moni ba congolais bazolinga ba distraction wana au moment où d'autres gens s'enrichissent ba congolais bazo se distraire nde bomoni a ngobila aloni ma ba pelouse nae apesi yango kombo ya mama Marthe. Ça c'est quoi ça? Oza ko sakana batu tango tozolo ba ke ville ki ça c'est ali gérer te botala lelo awa boy ngobila na je koko kuna baza ko swana eza ko bebe lumbi solo wana eza makambo na bango etali biso te mais biso na cadre émission oyo boye tozali pona ko talisa kinwa telema le 28 bazo boma biso mboka bateki ba Rwanda bazo ya na mboka na biso bakotola biso bakoseka et puis bomona ke francophonie to réussir yango te ba athlète na biso baza bloqué na Lubumbashi mbongo ko futela bango biais alité ti siko boye nena zolo ba awa boye frère ya participation ya athlète na biso ba futeli na bango te. Allez-y comprendre. Mais na monoko kaka image ya mboka tozoteka image ya mboka mais o biso pe tozobengisa bino tozosala ezali pe image ya mboka tozoteka yango bazo boma batu na biso ngonga nyonso mais bango wana bazali kaka na ba distraction. Louis Mushikiwa bakozwa parole ya ouverture nazotala siko ici à ping pong tozolinga to vivre pour la deuxième épisode ndenge sa maka français na congolais Emmanuel Macron na Félix Tshisekedi ba oswana. Est-ce que Louis Mushikiwa bo tango Félix akoloba discours ya mode ouverture? Est-ce que Louis Mushikiwa bakozala d'accord Félix Tshisekedi a dénoncé agression rwandaise na mboka nae ou bien Louis Mushikiwa bo a ko répliquer sur les champs? Tozo vivre deuxième théâtre de chez nous na sommet à francophonie. Alors ce qui est dans l'esprit na ngai vraiment Bruno batu wana ka na aéroport to kosi na ba bozonga na mboka no refoule bango mais nde tozolo ba tozona besoin ya lisungi na bino ba mama na ngai bo soutenir biso pour que les 28 wana monde entier emona et quoi ça peut déclenchement ya guerre entre biso na ba Rwandais. Parce que bon mais tu n'as la question pourquoi ba mboka nyoso ba ina francophonie biso tozo s'attaquer na bango te pourquoi kaka Rwanda? Parce que Rwanda za hypocrite, Rwanda za pour biso te. Ba congolais botele ma ba Rwanda baza batu mabe baza pour biso te. Baso bo mabande ko na biso balobi bazo kota na mboka na biso bo le lot toza vendredi mercredi ba Rwanda babi bazo kota na RDC bazo ko lukani. Po ba yebi ke baza na ba konzi obo baza na Congo baza ba konzi moko to benga oso ki ba konzi moko ya l'acheter, ce peut baza là ce peut bazo bo makamo bazo sala on ne comprend absolument rien. Mais le loi oyo excusez ngai qui ça c'est lumbi solo kabo ya soto zana bino liloba moko bota na no vidéo oyo et puis tozo ngana biso na bino to continuer. Coach, oui. Hier vous avez dit que vous étiez dans des conditions un peu difficiles. Est-ce que aujourd'hui la situation s'est améliorée? Vraiment maintenant c'est à féliciter. Mais on ne sait pas si ça va continuer. Sinon si ça continue comme ça, c'est déjà bien.
Voilà. Quand on est arrivé, on n'avait pas l'eau, mais cette fois-ci, depuis ce matin, on a constaté qu'il y a des gens qui sont là pour le travail. Et quand on est rentré, il y a l'eau. Depuis le matin, on a l'eau. C'est à féliciter. Souvent, il faut dire certaines choses, la vérité, pour que les gens puissent comprendre que si ça ne va pas, il faut qu'on dise que ça ne va pas, pour qu'on puisse trouver la solution ensemble. Voilà. Et je pense que hier, j'ai parlé, aujourd'hui, réellement, je suis satisfait. Pour le moment, si ça continue comme ça, c'est à féliciter. Voilà. Sinon, c'est bien. On a constaté qu'il y a l'eau. Depuis le matin, on a l'eau. On a pu se doucher. Si vous rentrez dans les toilettes, ça va. Sinon, il n'y avait pas l'eau même pour rentrer dans les toilettes. Si tu arrives, c'est sale partout. Voilà. Mais cette fois-ci, c'est le bon. Depuis le matin, c'est propre. Merci. Natika na sujet na nga ya francophonie. Parce que yango ezali bitumba na biso to continuer bitumba o boti to benga Félix na décembre. Wana bomoni koti ya Burkina Faso. Asa koloba. Alors ici il s'agit de parler, nous allons dire ce qui m'appelle Zali. Batu bapaya baye baza na mai ya kosokolate. Bazui mai ya foko na citerne moko na baye kochela bango donc ba Burkina be ba otoka mai so ke osala zongo eke akosokola zui mai ya katine. Tala pouvoir à Félix Tshisekedi. Nyonso wana pona nini bayi bambongo et puis mutu azui marché ya ko renforcer mai na ba site hébergement ya batu wana ya ba athlète ya ba pays étranger ezali cousin ya Monsieur Tshisekedi oyo boy azali na kombo ya Monsieur Carlos Tshisekedi. Tout wana pona nini makambo ya mbo balinga ka famille Tshisekedi wa mba zo yerea. Bande konengai ba kongomani ba fungola miso bateki marché ya liberté. Na be no bateki basali nini bon bino moko ba comprendre. Ngobila bomé Kisasa ngobila ko créer désordre. Marché à liberté ndenge boyebi bande konangai. Musée atonga marché wana na Masina pona ko récompenser bana Masina. Mais lelo banda na zolo ba awa boya di désordre. Na kati ya marché wana Junior Nembalemba oboyebi Junior Nembalemba za député provincial, moi si na ministre de la santé, papa na bango député, donc famille ya Nembalemba bango tout ba sénateur et c'est ka ba za président de la République. Ngobila yuti kolongola bourgmestre wazaki auti kolongola administrateur ya marché ya liberté wana zaki mwana Masina balongoli pe batia Junior Nembalemba. Marché ya liberté babengani bana tout ya Masina na bana Njili na bana Maluku na bana Kimbase ko bandai kosala wana Nembalemba komi ko utiliser influence na bango po baza parti au pouvoir zali na parti ya gouverneur de la ville po muto zo musala be étalage banini et comme il faut les repas à Junior Nembalemba bana Masina ngana mito parce que biso bana Masina tant tozali pa kala Masina indi mais baso souffrir bino bana Masina et puis bovandi bokangi maboko nani a domina bino nani akanga bino na kisi bafungola bino boyo quand même eta koloba na biso Junior Nembalemba lelo owe akomi gang na marché ya liberté bana Masina bakomi ba chômeur so susina bango ezali bakoma kuluna yango tozo senga na bino biloko ya boye il faut pesa ka bino passe botelema batu ko bozo mériter te natali député moko na Djougou ça la province ni na est ba beti député wana ke na ikosala kokosala liboma nde bakino balobaka ko déposer candidature na député ale Lusako alien Kuba ba beti député pour ba bisa ba ngelo tous les députés au abimaki na 2018 boza na droite ya ko postuler pour makambo biso tozo vivre awa bino bozo kosa biso bozo suma mapa na Kisasa bozo bala bozo bota bozo lia butunga kumi pa na mino bisika bozo lia bozo bala député a betami député wana je ne crois pas que à cause on a su pas que na ko postuler c'est ça que nous voulons tout le monde na Kisasa tout le monde na Congo mobimba ba député o boya lokuta ba betama na peuple bo bengana bango bazo ko kosa bino kaka bango na ba député bazo voter ba loi pour bateka ka barena na bino bazo ko tek ko soma conseil na bino ba polo kaka bango na bazo voter ba loi pour ba levan kabino peuple congolais telema ofungola miso ofungola matoi oyo katango bruna zo bengo to bima na balabala to bunda pona mboka na biso telema obima longola bolembu to yebi kenzale zali po bato na balingi ba maintenir so na nzala po bango ba continuer ko s'enrichir mais soki muto asana nzala sala kani atelemaka akekolukelo kwa kolia abunda soki to lingi to mboka na biso lelo to boto la Félix Tshisekedi du pouvoir wana to benga na baronde baza ko agresser biso ezo senga na peuple congolais atelema soulèvement populaire article 64 nazo kana ko sukisa lelo oyo boyo ki transition ta ngana bana ko ba makambo ya transition awa
Batwa transition yango ezali koya. Transition ezali koya mwana nzambe. Transition ebandi koya malembe na nzela. Na kati ya transition na balobi ba okene na format 1+4, 1+4. Ndenge zaka na 2000 avant 2006. Si on boya Félix bazo okene na format 1+2. Moko mutu ya société civile, moko mutu ya opposition. Mais ndenge na yoki balobi Président Fayulu na Docteur Denis Mukwege. Bokende te yo zali acte ya trahison Docteur Denis Mukwege. Bogerate binotu bogerate bosalate ne bolobaka. Bozo kende kozala bondi mabozala vice-président ya République na sous Félix Tshisekedi. Déjà azo ezali humiliation balandi au sein du Congo bo s'abonner na nous massivement et puis ba j'aime na bino pour bo protéger Michel oyo. Bo s'abonner. Bazo kende na transition à schéma 1+2. Un président na deux vice-présidents de la République. Balobi président Martin Fayulu na Docteur Denis Mukwege. Ce qui pona nga bo kende kututé. To continuer na batu oyo boy na schéma ya soulèvement populaire. Article 64. Yango nde mutu kokata makamba. Pour ceux qui boke na transition, boko zo ba poste, boko travailler. So peuple wana peuple tanga na zo ba awa bona zo mona peuple na zo mitiene sika peuple azangi kura zangi na mai. Peuple oyo bazo lala pongi azo kanisa lobi ndenge nini na kolia lipa ya 800 francs. Ndenge nini na kotambola makolo, boko tia peuple wana wapi. Bino boko kende wi bozu ba pouvoir bozu ba mbongo bozui, bobali botongi ba immeuble. Siko peuple, pour peuple na minute oyo azo tia espoir de panabini. Bo trahi bango. Ba leader na biso opposition. Mwana mboka Adolphe Muzito. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Mwana mboka Docteur Denis Mukwege parce que espoir ya ba congolais eza pa na bino. Batu wana na tangi Congo. Parce que Denis c'est ça nga aza ko jouer jeu ya batu ya pouvoir. Azali espion na kati ya opposition na ba matata pole. Yango na zo bisa bino ba leader na biso oyo boye ya lamuka bo trahi peuple te c'est l'observement ou bino moko bolobaka to ko trahi bino te. Schéma on a 1+2. Eza schéma oyo peuple congolais a posé sur na confesse na bino. Ce qui bino bokei peuple a kosanza bino et puis biso to kozwa lutte ya peuple congolais to komema yango na bino na Félix Tshisekedi allez beaucoup mi ba malala opolo la to bino to bwaki bino. Mais na yebi ke bokosala yango te. Pour Félix a préparé transition wana. Tango bato bakoya Barwande bakoya bakoti na kati ya transition wana. Po il faut bo solo la no ba conflit ya sécurité. Barwande pe bakosa na kati. Ndenge azara surube wazalaka. Ndenge banani baza bakuta ba bemba. Lelo oyo bomboka na biso ekomi mboka moko ya ba dialogue, mboka na biso tout ça pourquoi parce que politique oyo ba crise tozo mona oyo ya insécurité. Félix aza kozala coacher pa batu na ba Rwanda biko créer ba biloko ya boye. Tinde même Barwande ba lobi wana ke bazo agresser biso. Vous croyez que Félix Tshisekedi a bien monté ayebaki? Il s'agit de politique, non? Pour que Félix Tshisekedi a se maintenir très longtemps au pouvoir. Pourtant, bino ba opposant ba okota ba loba isone. Boza na discours a kolobate bokomi. Bino tu bakangi bino na moleke. Munoko eli akelo bakatea. Ka munoko zo li atea monde loba biloba loba. Yango na zo senga na congolais conscient. Botelema. Transition bazo linga ba na format 1+2. C'est profitable pour na biso. Mission na biso zali mboka eza occupé. Tilombo kwa za incapable de couper sa biso ba élection to benga na batu oyo bona ndenge ya mobeko le conseil ya mboka na biso epesi biso. Yango pona zo succès awa. Le 28 bosunga biso pour to déplacer ba résistant. Ba banderole, ba calicot, ba message wana poto imprimer nde bazo boma batu na est. Ti sikoyo boye. Tozina no loko mokote. Mais biso na côté na biso bozo mona na lembi. Ba émission bato bazo benga ba menace na zozo yango pour makambo ya francophonie oyo boy ezali humiliation ya mboka na biso mais naza na kondima ke da quelques jours autres zokota lundi mardi mercredi bino ba résister ba diaspora poto bosala quelque chose bosala na $2 na $1 bosala na États-Unis na France na Belgique na Singapour na Asie wapi na Congo na Afrique soutenir bitumba o parce que toi kondima te 2 poids 2 mesures. Vous condamnez Russie, mais Rwanda bozo condamné été. Numéro na biso zali affiché wana na plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 73 702. Plus 243 81 73 11
700D. Merci Nabino. Ba image union sur atrocité ba fondation Luko, fondation Océan du Congo. To ko tia ngonde bazo exploiter ba minerai na biso. Ba téléphone bazo sale la wana ba ko ja exposition na jeune bango francophonie. Ba yeba ke bazo bomba batu na est. Nenge fondation Luko. Bazo dénoncer yango na ba poto. Nenge fondation Océan du Congo alakisa bino ba image oyo boy. Tango bazo sala ba biloko ba téléphone ba mitu ya luxe. Boye baki ba congolais ndé mutu baso kufa loko la francophonie zo salima eza pona biso occasion ya ko telema mokolo wana. Na pesi merci na maman Océan du Congo pesa biso espace au poto sa analyse. Na pesi merci na madame Mireille Landu na Belgique. Toze la kaka ndé boye bisa biso que non le 28 ba congolais faut pas mobiliser. Merci na maman Célestine, papa Nestor, boza ibele na poto bo soutenir biso pona marche oyo. Bo soutenir biso. Tolinga mboka na biso parce que bato misusu bakolinga mboka na biso te soki biso moko to milingi te tozala soudé lokola Sénégal tozala soudé lokola ba malien diaspora Mali na diaspora ya mboka na bato na bango baza en parfaite collaboration parce que bitumbo biso tozobunda ezali tozoluka ndenge nini ya kobimisa mboka na biso na maboko ya Tshisekedi et puis kobenga na baronde oyo baza ko agresser biso ba manyoso oyo soutenir biso mama Christine boza tellement ibelé. Jusqu'à preuve du contraire, nous avons moyen de pour ça, c'est ma calico, n'a pas banderole, mais tous os là, semaine prochaine peut-être quelque chose comme ça là, pour que l'activité ait une grande réussite. Merci à qui c'est mon angai à Kokuta Nabino, vous s'abonner massivement na Océan du Congo, et puis vous liker l'émission, vous partager, bah résister, bah allez déterminer.